na bengi ken te ba yotika image to ken biso nyonso ndezala to ke nini siège na biso ken epsinga ke non ba ke zwanga ba bureau de mo ba zwinga te toliki to me ko yeba na nga porter plainte et pour to ko yeba muta porter plainte wana donc comme ken quelqu'un ko se présenter nani wala mutango ezaki franka donc parmi ba ken pe abetela nga masolo ya to fana biso nyonso ken en internet to tima mo banda avant na ba YouTube to mutnanga za la Frank Stema to vana ye to lien to partager vraiment ba bon moment ensemble wana ndeke na website ko na yo ka ke non Frank Stema ya porter qui ken bien en plainte na ndime non te na problème ni nango na no schiste là je sais pas trop na ne masolo o ken abetela nga na ndime te ke Frank mutako porter plainte bon comme Frank muta porter plainte to bika ke mutaza mutu. Qui se passe encore babi yona Saratola au petit mois boy. Eh yanga ero no tanga na kombo mutu te. Ah la tinde no ngo polémique. Eh makamni ni oloba ta elambo au moins dans la tiboye. Ta ena batayi mususu bilama na bango mona na te. Ngati batayi nini wana? Do foko ta balo pe na kate yala. Au moins so kotine yala mama mo bakata wana batayi ya suka ngana mwana kasavu buna yebi. Bosi ba boka ka pene ba 1000 fois puis bilama bango za na moins cher. Ouais e mona na rare. Biso to kobeta masola batuti ya Saratola bakali mais to tanga ba kombo ezaki non bato na bien skota camarade nanga Josepha Chako la CPI de la presse muta somme bembanyo ke si la somme te tala ya nanga Marlène Kasanga leader bato Karim Okada l'équipe bango attends cela bien laissez les morts enterrer leurs morts au comprend niveau na pesi ba exemple bato na zana bango na zana ba mimi tike ba mi tike ya nangai na ba base yo bukasi kisi vient njoro beta mimi tike va e ba inde nini. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, je suis là pour vous servir, j'allais dire. Et je reçois déjà Laura Chou et puis Malika. Avec eux, on va en parler concernant l'actualité parce que Babi, Lelo Oyo Ken Akenego s'est présenté dans le parquet. Donc, dossier à suivre. Biso Clébois, c'est donc Kitiana Clébois.com. Et ça pour que c'est l'exclusivité. Actualité. Merci à toi de la nation, tonton Bana patron de Clébois.com. Merci. Pichu Manga Boss Lederman pour le garçon Slim et puis Berger Junior. Merci infiniment à toi, mon pasteur, mon père spirituel. Pasteur Moïse Kondi Viclair, Nandenge ya Hollande wana. De ce on a besoin ma bonne délia bambola bino mon pico ya ma pamboli j'allais dire. Contactez toujours pasteur mon père spirituel Moïse Kondi Viclair. Merci Nandenge ya Hollande wana parce que ça très fort. Et puis Vicky Mbelani papa na Kimberly Miyake Beverly. Merci beaucoup à toi. Les jeunes premiers de Toulouse. Platini Mouindou Yaba Platini Mouindou, la jeune première de Toulouse. Comme je l'ai dit, fidèles internautes de la nation, tonton Mana patrouille Clébois.com. Laura Chou, très bien habillée. Merci beaucoup, Prince Bakali, mon pote. Nathalie Net. On va en pleine émission. Yo palais. Merci Nabatouana, Nabson Clébois, le baracito yo Clébois. So la film na film to ngana yo senga musala awate ya parmi ba sito yo to banda otala ngo kala nga za na vie na mo proposanga avant na ya film na film ke no club wa tellement za na contacter donc mais ça c'est mon pena ba musala musana bino bien webi donc merci na boss à Clébois. Merci beaucoup Azaye Mokote ya Willy Pentier mais les français champion dans la carte à La Rochelle Malika yeboye. Bonsalama passe c'est là. Théo masalanga to yeba nini bazouaji. On va te demander le to yebi. Tu vas nous expliquer là-bas. To loba déjà. Alors Malika pe Aza awa nani comme mo otangi. Oli mole bonjour à toi patron la biso ya zouaji yebi. Ah ouais. Alors Malika yepe côté habillement batu ba benga anniversaire nanga babi fille oyala ta kitoko ndenge ba ipeke no la plus stylée internet. Côté bien habillé, maman ma casse, parce qu'on a la lait qui a Marlène Kassana Tayomoko. Merci d'abord, merci, bonjour, on a fan tout à Clébois. Et puis bonjour, on a fan tout Balingara Malika, tout bazara scotché, sur mon cas, le Malika,
batikali permanent pour batalaka Malika. Merci vraiment na yo pe sous Prince Bakali. En tout cas, na félicite ko sala musala no bien malgré qui songi au sala musala bien. Oza pena nesinga na kleboa na mona aka yonde pena boulot pena tokos na kleboa pena carré na mona aka Prince Bakali sans polémique hein? C'est sans polémique en tout cas le na lobango te mais le na félicité au sala boulot na carré kitoko et puis na kleboa en tout cas pena yo kaka yone makambo nakati yo la nenga apota pe pichu mangaya boss lady te pasa la musala kitoko na nenga kin Prince Bakali okanga muta contredire na klebo yo pena. Merci vraiment na fan tout balinga Malika, Faber homme international mutaboya Malika na nzala, vient na Blanchard Maïza et puis voilà. Yene nga zana kutu western de la kisange longi na tika ba photo na nga. Donc à côté d'accord dina retard bika Malika kende c'est bon. Voilà ba geste ya Vicky Melanie papa na Kimberly tonton Tsamuna pala cet âge ici là déjà mais qu'est-ce qui se passe encore lelo oyoyo na ju vraiment précision actualité que Ken Piana Akenda qui se présenter dans le parquet. Voilà, tout le bagage justice n'a pas salara. Vous comprenez l'état zali na mboka. Mais en fait, on a pena le bamaramaji ya Ken puis qu'est-ce qu'on s'est présenté tétingé talingate. On a le bagage na iba tout la na bandal tout ça là était mon mena ba maniqué de John na mania tout la na Crisco Louvan Maki oui to bon ici. Donc voilà na benyi Ken fait ba otika image tout que ne biso nyonso des ala to ke ni siège na biso Ken epsinga que non ba que zwanga ba bureau de moi bazwingate to likuto me koyeba na nga porter plainte et pour toi koyeba muta porter plainte wana donc comme quelqu'un ko se présenter nani wala mutango ezaki Franck patron ya Africa Info voilà donc il m'a porté qui est plainte ouais. Alors dossier on est ndenge non parce que les gens là qui présentent là dossier suki to yebité zaka jusque non Franck Stemai nga pe na Franck na lo bango to yebani kana ba YouTube bosola raté to kosolate c'est trop dur mais to yebente to mona na te to mona na la kaka yi to na YouTube na tala asala wana yebité so atala nga oui c'est bien parce que nga pe film na film fa tala nga fa yebanga voilà donc na yebi ngo na sala pe musala ne bien mais avant to zarabatu nga pe to rova to vanda na yo obo ne bete nga masolo ke non mutu na mo beto zala na internet pe na mutu na nga to lo bango lelo donc parmi ba ken pe bete nga masolo ya to vanda biso nyonso ke na internet to tima mo banda avant na YouTube tout mutu na nga la Franck Stemai to vanda ye to lien to partager vraiment ba bon moment ensemble est-ce que na yo ka non Franck Stemai apporte qui ken bien en plainte na ndime nante na problème ni na ngona no schiste là je sais pas trop na ne masolo o ken bete la nga na ndime te ka Franck mutako porter plainte bon comme Franck muta porter plainte to bika ka mutaza mutu donc comme d'ailleurs quelqu'un qui s'est présenté voilà. Alors elle n'est pas celle comme je l'ai dit tantôt de la nation tonton manapatro les cléboi.com Pichu Mangaya Malika concernant point wana ya plainte les lois là qui présentation ya Ken étant Muto bafundaki na ndenge ya parquet ya Gombe akeno se présenter tolandi déjà propos à l'orachou concernant présentation naie concernant plainte naie basala qui na Franck Stemai autosi précision ya plaignant. Alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Bon, ce que je veux dire ezaka ka mutasaka mutu ngai na mona yango danger parce que mutu aneka mutu omoni mutu déjà so asali o mabe donc il faut luko yeba omona faut luko yeba o comprendre faut luko yeba mabe utaki wap mais ça déjà découvrir parce mabe utaki ça ne sert à rien ya ko se tracasser nango ya ko se lamenter nango déjà c'est salami et salami mutu azaka mutu donc neto lobaka mutu ko bomezaka o liaka nae o melaka nae alors neto lobaka mutu ko manjambe te mutu tika ko manjambe te de mabe ce ko ya il faut quoi assumer donc voilà. Concernant Tokota Mamona une autre actualité, Tomoni Jazz Kavulu na ndenge ya poto, ake poto ya likukumate ya ndamundamute mbala moko avion na aéroport international de Njili, Allemagne, mbala moko Paris. Ah. Bon, eza mutu mutana nzela na ye. Nena lobaka ka to ya internet, to kuta na internet mutu mutana na famille na ye, mutu mutabota na makambu na ye, mutu mutana eloko na ye nzoto, mutu mutana succès na yo, comprendre. Donc
ceux qui voyagent à jazz dans le bac et déranger tout ça linga mutema passe en tout cas na ozala moi mabe puis nos andoki parce que so abi esali ken de mutema passe patron esali ken mutema passe te na bien Turquie batutu baluka so ake Turquie adusola ke ne Paris mais ya kenda Turquie azonga donc voilà parce que mon ange la passe et ça dépend ya mutala. Et ça m'a difficile pas battu mais mutumsu makamusu ça facile pour naï donc il y a mon que pour naï ça n'ongo vundela pour ça n'ongo le côté pour naï mon collègue senga kenda okende à mon ango le côté ya ngono monia kenda Turquie zonga po belé bakanga na Turquie ti le bolu kanjela poto to ignorer Turquie te mais ça mboka oh to le ba dans ce niveau ya ça complexe au ken za nango oh mona donc voilà et le grave faisant non rien de grave ça donc on a monika que non ils en ont autant naï ko kenda kende c'est bon et puis ba te belé ba otonga yo parce que ba benga inga tonton Tiamuna Palace immeuble Silaki Vicky Melanie papa na Kimberly Miyake et puis mon pasteur mon père spirituel na Katia Hollande wana très fort azo bambola bango ma pamoli toujours pasteur Moïse Vicler Moïse Kondi Vicler na ndenge Hollande très fort de yenem ta osala que communauté congolaise ya Hollande France Belgique bazala toujours ba kende de l'avant pasteur Moïse Kondi Vicler alors babi Malika petit lelo zobala te baninga ba obala ba Laura Choupe bientôt là oh bon Laura Choupe biso ka obala ah Laura Choupe la kidi omoni bakali na ko loba ko sala musala bien mais ceux qui sont na kati ya musala bebi ça pe musala o comprendre bato na ba tuna ba loba nga soki ngai na obala te nga na obala te yo moko kutu ndo zawana ngai na mobali mena proposanga libala te kona sani na forcer te za problème te na bika ke na mobali mena proposanga libala te siko yo ndo zawana na nzela nango proposata basi 5 na nzela nanga mais ti lo na mona po bala bango te siko s'attaquer o mo te ke question ko tuna nga ngote ko yo moko nga na ebi basi soki 10 o proposa ba obala bango pete naza désolé nga na mobali ma proposer nga no libala te nakange basinga Laura Chou, alors Laura Chou, qu'est-ce qui se passe encore Babi Yona Sarato là au petit mois boy. Eh ayanga ero no tanga na kombo mutute. Ah là tinde no ngo polémique. Eh. Makamni ni oloba ta elambo o mwenda la tiboye. Ta ena batayi mususu bilama bango mona na te. Ngati batayi nini wana? Do foko ta bano pe na kate yala. O moni so kotine yala mama mu bakata wana batayi ya suka. Ngana mwana kasavubu na yebi. Bosi babwaka rapene ba 1000 fois puis bilama bango za na moins cher. Ouais mona na rare. Ba combien wana? Eh. Alors Laura Chou, qu'est-ce qui se passe encore mais franchement là tu merci donc on a la table on a skoyo da letisia olengo maya ya mutema ya toto na mirambo da letisia olengo ya toto na mirambo letisia nani olengo ya toto na mirambo to mona ba formule suka papier le roi la carte limitée boss de l'air boss yo solana était bilanga héros ouais bilanga héros oui to mona bango déjà alors naza na problème d'ana mutute ba tumsu to rotanga bango te ngala ba boye na mokili tine to vi boye na sisina ndenga ba internet to ba ka ko limbisa na bien ngai titan natanya na otanga comme no deuxième fois tango le titan afinga ngai ya na yebi na ngai tisa to yeba ni te bondeni na bana ete na mona ete na ebite apem par rapport à gaz basela nga émission parce que on a manqué Mike Lokama na ba sarato émission na masa kini ko tanga na ko ba sila te ko basila otanga na ba basila Mike Lokamba aza vie nanga o comprendre te no ke malembe a vie nanga mais on a CP l'année teye mo rayebi parce que na site ni ba finganga na problème na ote mo tinda ba créer histoire ba finganga na mo tanga ba komba tsusu ate ebi kana sola na ete pona bongo mkono kuta ne pe na yebi sango so za ke noto abeta dana on takana ken so bakuta na obeta e ken ningo bete kitoko on ngolo ba didana c'est la ngolo ba di na bien obi ena ba question so tu na biso tant que samba libosa chichi yo zala te oloba te ke ngam na tuna ke question na pas répondre bon donc bete biso libakute tuna biso mamba film na film voilà dara lo baraka no tita finganga baselanga be mission akenda ne Dubai ta kenda Kenya mutabengisa ka soki via Abdoulaye comme bando tanga mayako tubela na directive asenga ba pardon vous comprenez mais na zara pela mutema ngaba na limbi c'était comme asenga pardon nana problème te mettre sola te na masakina nena baselanga émission masakina ngona ngana tangi sakatola na ebite ngala ba masakina comme tanga komba sakina vous comprenez nata musaka mikoro comme ba deux personnes comme naka mo na bino oh nini libaya na chapeau baselanga émission roba libaya lata na chapeau ya sarato la lata bongo basala émission bafinganga loto suka wapi baza wapi
Nini lisusu Kenny Mumba. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bisso. Ligue des champions. Voilà film na film. Ya film na film pe ya mokili mobimba. Sotangela basoda misato ya kimu na film ya basi. Basoda misato. Biso mbale to pesé de 10 têtes. Bon maniqué. Te on habite biso mi bato pesé de. Non, tu maniqué te ndengini. Non, tu maniqué te parce na biso bato pesé 10 têtes, c'est que maniqué pesé 20 têtes. So le kawapi. Oh, mas aleki biso. Maniqué aleki biso na nyonso. Ki songi na yo ebo misaka yo moko. Yo mo na pesa bakanga biso ba yo. Bonga so ba yo kanga na bangai te yim ta pustu na nga question. Eh ba ya Willy Musheni ko na mboka sa. Le kabili boko mo sama be ba bi misabino po ba Willy Musheni po mezatin. Maman Milinze ba pe tous pepe la mbeto la sa. Te maman Milinze na lo bango chaque fois na boka trop émission na yo. Na boka trop émission na yo. Maman Emilie Nzemba benga ye. Tuna nga nini opesi na question na répondre. Répondre ça la laisse. So boyo kangi miko na caméra ozongi pa bi. Finga dia na nduma na méchant na yo. Na bien. Biso to kobeta masola batuti. Ya Sarato là. Ah, Bakali. Mais tout temps ba kombo ça que non bateau. Na bien. Skota camarade nanga Josepha Chako, la CPI de la presse. Muta somme bembanyo que si la somme te. Tala ya nanga Marlène Kasanga leader. Bateau Karim Okada l'équipe bango. Attention là bien. Laissez les morts enterrer leurs morts. Au comprend niveau. Ah non. Na pesi exemple bateau na zana ba mimi tike ba miti ki ya na ngai na ba base yo bukasi ki vient njo robeta mimi tike ka. E ba inde nini. To beta masolo mususu oza muta ba base o lukaka ba vie. Po meza te longi na mode epeso ba vie longa lora show epeso ba vie. Tika okota mambo belebele. To so la mambo est important ba fani ba ota biso. O comprendre hein? Voilà donc ngani na zabo na bateau na tangeli wana ba basilengi 10 000 esprits autant mon mutaza 10 000 esprits ce que yo mo muto apemene donc ça dit na tamona bato ba esprit bato bazaka propre bato ba na charisme bato na ba na kibo mwasi donc ça dit ceux qui ont film bo sitoche na ko na tontanga communauté hein voilà oyo ane sans position aye baké katula ba soif partout donc place na pas c'est à toi qui est normal mais katula soif akenaka bongo ye bien ngoti voilà katula soif tenga no tanga komba mutu te nga si c'est ça mec le kamana Sarato là la bakaka na ba oba yo internet lelo aye internet ça bino na botuna na internet nenga kenda tuna ba manya ba ebisa Sarato la na internet batuna bino ya nga ba internet skala na zakala na Drigombaki na stopper na tika ba ba Drigombaki batakle ba ba Drigombaki o e bien on a tika na ngapa na vena yo kota zoager na zongeli you comprendre donc compagnie na bateau te na bien ngai na ba internet lelo tambusa ba micro ba musicien ba bureau ba musicien na ebi muta excusez nga pona temps na ebi mutakala na nga ya nga na facile à garder na facile nani na facile à garder ken kutuma mbalikangu bosana ken piana bosana na bien est-ce que ndeto zabo to koza garder kapona mibali na biso te faut ka to bando zoka batu nyonso na bolinga bo juger bato abimana musicien non film ça roya internet ça fait même pas un an mais mibali ba misa abimina bango misa pa maboko na makoto ba kisina biso mibala abimida na bango mais ça peut m'embêter quand même ce patron mo boy à proposer na muta porte ça comme à niveau là pour na ka émission oyango maleba batema na porte sentinelle sikoyo na ina répondre ne loko mo s'est passé na YouTube que filmu na filmu eza centre ya mafinga ce qu'on a loba boye beaucoup plus fali pour ça etali biso te so pona fali na njimi ya logique so pona mafinga na ina loba pona mafinga so pona fali na njimi pona kolingo mema peso ngo memanga na te au moins des fois moko batumsu bafinga ma pona yo donc tikanga na biboye yo mto mimela wata ba video ekasi na lobby na lopo yo ngalo li penjene na champion adol ba kusepela nango na lo ba sepela te na lo ba vérité na biboye bakali filmu na filmu pona mafinga waniza eza buzoba o comprendre film na film eza ne centre ya musala ngai na changer ba données na ngai ya musala ndenge na bando ko travailler ba site musu lelo comment différent na comment dire na ça na bureau donc naza na vidéo te naza na droit ko assister na siège po ba yebisanga na berer nanga et puis bo ba yebisanga ndenge na travailler film na film ekenda bon mona te bat na film ba bata maboma non to ça la rankine to active ngo so yo lingo elanga bêtise na activer le rankine nan Jaël Show natangi comme on est le pot déjà 5 ans qui abandon
bayebi yango te lora eza masolo biso toyebi na lora chou asengaki abenga na inbox déjà naosenga dia besquise et pas grande sœur Marlène Kasanga leader jaela olela kaza leki poko boma moto ouais voilà mais nayebi pe masolo nete comment la chroniqueur mudansa azaka chroniqueur mudansa za des talents azaka danser za comme journaliste azaka na kombo bokombo na finga ye te na pesa des talents na ye oh na peso ka tsala pe na boulangerie na ngana sangisa komba boulanger na chroniqueur mudansa na ki journaliste et ça logique na finga ye te o comprendre donc en fait tout nga ko mélanger ba torchon na nini tende to loba serviette na dona torchon ba mélanger yango te tu comprends donc biso to ba fille moto respectueux to ba parents leur parents na parents donc après awa na ozonga parler na tala mwana ngande nini ozo comprendre na mobali mais na proposanga libala te donc pour dire na marité oh ya proposition libala te na za pose yo ko bengela nga batu te bato na bango ba oya te yo ngo bengela nga bato na ba oya te parce que ba yebi ke Malika a fille sérieuse so ba oya na ninga normal tartique ya ndenge ki fanatisme pe zalaka est-ce que na ko na ba fanité mo benyo so fo bima na kaka voilà on a raison ce qui pona robima maintenant ba bino nyoso bomeka meka biso to ya ka sika na internet mais oui on oza alors donc Herman rapport garçon slim puis tu m'as boss lady et de la nation tonton Mana Berger Junior merci beaucoup à toi je dois tendre déjà vers la fin entretien oyo Henri Modogoske les jeunes premiers d'Ottawa Henri Modogo ya Willy Penzene ingénieur Serge Kabangu studio NJ les grands ingénieur ya Cappuccino les Bogards Tozolo Belango bientôt mais ingénieur Serge Kabangu studio NJ les grands frères propres ya Willy Penzene na Paris mais c'est le français et puis champion à Don la carte à La Rochelle les jeunes premiers de Toulouse Platini Mouindou Platini Mouindou Vicky Melanie papa na Kimberly Miyake Beverly et puis tonton Tiamouna Palace na carte à Londres mamé Miline Zembatus Pepele ya Mbetolo ya Willy Moucheni Koda Mboka mon vieux ya Palin alors Laura Chou Tomo Chité na yo par rapport à entretien lelo anniversaire ya les Bogards Cappuccino pas si très longtemps un petit message et puis na bateau ba lobe la polémique na yo babi omo kota ba ranking ya Ken Piana mais quand un peu au relevé défi bon voilà Prince c'est ça déjà que non là on a la répétition en coulisses il y a les Bogards et le Bidji que je salue donc faut tout soutenir un peu artiste côté mon ego comprendre en haut donc as artiste me semble que tu es bien depuis ba wenge le sala moi carrière na musicale a évolué en ndenge na donc toujours ya poto tcheba poids donc na bien si tout le monde bah il y a le 15 juin anniversaire à les Bogards déjà ils en a vu et cause en village chez Temba à cause la présentation officielle l'album na double face donc el Bidji Ramodé to ya on soutenir artiste na biso les Bogards oui les Bogards ya Bogards qui te la baby flash Boboula ya kitoko donc moi sina na poto penza te vano la mobali Boboula pe ala na poto les plus beaux ah ouais ba mbote na donc faut dans la Claire Boboula baby flash ah oui Claire Boboula de gros coucou à toi aussi en tout cas vraiment Torcos Claire Boboula mignon garçon voilà alors on a clôturé na yo ah ba na kota ba ranking na Ken ba ko ça déjà parce que ranking ni ya Ken oyaza na ngonga na koti so ko kotangela lo kamana gloro langi bosola kate Mike Lokamba na baki na sile kapo anini apesa asala mwaka amonta akrea ba histoire acha mutu pa kosa makambu boye na boye na komona na otanga komba mutu te héros na bien moni ba batu balo ba yanga ke no Laura Chou na za na succès te na boye na na succès te merci comme yo ye bien donc si ko so na bina bikle boande batala oui ba boye na bino na tanga komba mutu héros tout le monde en luka ye ba abeti comme na Facebook wa ye ba donc na kopesa makambu te héros vous comprenez donc Mike Lokamba eloko za la ka yanga mais rankina Ken na kota te Mike Lokamba ya ba no la te na Ken toke malembe ba no so la te na Ken na banda ko kosola na ye comprendre ndo so na ngana ye bien au calme na koza kuna ya émission mais ba ndo sanga ba parce que na kapale kana ba yoka na te na Ken Pierre na masili ka pona likambo na ye mo pa place aza donc voilà au gloro like naza na rankine na mutu te on oloba mutu oyo alingaka te te apekisa kombo ne batangaka te uya boya batanga te aboya mutu na bia ata yo ko banga lora to vandi boye lora ko tabotanga kombo na ngate to lobi na ngate mais na bi que non na fimbu non tanga te déjà vous comprenez avec tout le respect que je te dois Prince Bakali na rotanga komba mutu te oyo apekisa donc voilà alors on a clôturé on a quelques dédicaces parce que Claire Boboula baby fest les plus beaux de Paris à Otala la lumière du jour en talanga
Claire Boboula, Baby Fresh, le plus beau de Paris. Claire Boboula, le plus beau de Paris, Baby Fresh. Bonjour à toi. Formule Souka Papi le roi, la carte illimitée, mon boss. HPR de Junior Moussoukou, Protele Kabossa. Bon, José nomme les chomani depuis. Dans le soleil, il y a Totona Mirambo. Il y a la BBC Dumbi, Doudoumi, si on a badar. Donc, tout le ça, Nabino Toke, Nabonga, Bongo, en tout cas. Michel Outoumba tendance, Janice Kram. Donc, Bambo, tu es en place, Baza. Merci. Merci beaucoup. Malika, tu as mis pratiquement dans ce entretien à Bisso. Baotalona, Willy Penzen, la champion dans la carte à La Rochelle. Ou on a un fan club. Babi Génération. Ou on a musique à Maison Mère. Oh yeah, Willy Penzen. Na clôturé na yo. Moi, de faire le but, il y a clôture, il y a l'élo. Et puis, Bato Bamouna, on a Barankina Gloria Olangi. Bato Bamouna, on a Barankina Jaël Show. Mais quand un peu explicité yango et puis quelques dédicaces na yo na batnu so tangena rankine eza na ngote ezaka ke relation so esimité mutnyo ça se méfia kaka donc eza logique mais eza na rankine te toza ba sœur na ba frère na bino ba frère na biso. Donc tout ça toujours bien. Nzambe ne mokondi tout est vanité. Nyoso to ça na mokito tikango. Donc ça na talika ba paramètres bongo na mikitisa na ngato finga zo bato finga nini. Mais Laura Chou félicitations très bien habillé na CP na accoutrement na o. Au moins bataille Laura Chou boye bilame mona na facilité. Donc voilà. Bilame mona na facilité et puis moi si faut aux taille moko boye ceux qui mobile bengo na téléphone nangina sombelo eloko boye c'est compliqué tabika ka mos na ko zali ko 39 Nico Cola je dépend na ma Nicolas mususu 42 45 mobile na bavana kende donc voilà vous comprendre abima ba solo moi si ceux qui mobile nga sombelo ka partir muta peso cadeau bengo na rapport c'est déranger tayi bimba monta ina la question maman Monica oyo ako bengo ta moni maman oyo ko Laura Chou ko Malika donc biso linga bata bongo grâce à la sport la linga greste na nzoto donc un grand merci na mode ba bassin oyo ba place déjà un grand merci na Francine Mavimpi babi boka tsa soki pas Francine Mavimpi ko depuis Paris bonjour à toi et merci Francine Mavimpi alors la clôture na Kenny Mbumba Armelour a otala ona ya Nico Cola je dépend na mabonga kala otala yo. Merci beaucoup, merci d'abord na batutu balinganga, merci na batutu ba soutenanga vraiment en tout cas ya mami bakatwa fille à la parfum bon mais la champagne na Boomerang Night Club Tropical ça dure na Paris et ça la moi bien. Merci vraiment na Yope Prince Bakali, Maître Soso donc des gros coucou à toi aussi. Merci vraiment na batutu balinganga baza tellement ébélé ya Exil Mavinga vaut mieux tard que jamais une année de plus Marlène Kassanga leader oyanga ya moi Boya Tchoko de longues jambes de nous, fille intelligente, sagesse, donc Makambo Belé quoi. Donc Nzamba Monayo, il y a Lolo Masomo Prezo, ça dit peut-être des bambotes nayo, les grands producteurs bambotes nayo Belé en tout cas, bafani basé Belé, vient dans Blanchard Maïsa. Mission Noka aspect spirituel, Bopet na Moli Mopé Nanchoto, ça dit Mutakoti, ça dit Mutakoti ça générique na musique Nzambe et puis Roskam Kava depuis Canada, donc le gros coucou à vous. Merci à toi Henri Modogoske, le jeune premier Tawana Canada, Henri Modogoske, a eu voyage à Yaki. Da Laetitia Olengo Motema ya Toto na Mirambo, de gros coucou à toi aussi en tout cas vraiment na linga bino trop da Laetitia donc ya bino la joie Amado Pichuna. Merci beaucoup, continuez à s'abonner sur clebois.com, la chaîne d'actualité bien information Herman Ampo Toana balabala. Mitou que les cas, faut comprendre que non qui ne senga abongo. Mitou que les cas tozo sola na clebois.com. Pichou Manga Boss Lady, merci beaucoup à toi et puis de la nation tonton Banda patron leclebois.com. Merci Herman Amporo garçon slim, faut mona slim. Ngapena ki na bongo na Balenciaga et puis ba montre à Versace. Herman Amporo va appeler Kotaki. Faut sentir continuer toujours à s'abonner au Diana de la presse à sa présente et au prochain numéro avec le même plaisir Maître Chalako o Akenda Sango Maître Chalako oh Akenda Kena yeyo Maître Chalako nakoloba mingi te boya samedi ngana ze équatorien moi na dongo Maître Chalako va te bele ba yoso yo kala suto maison mais histoire là tuna Roger Maemba yebiango ayebiango Roger Maemba grand sapeur ayebiango est-ce que ya Willy Penzen na champion dans la Paris ba fa na maison mais ba yebiango Joël Mbetenga yebi Maître Chalako ayebiango est-ce que pasteur Moïse Conti Viclair na Hollande ayebiango Olivier Mukula ayebiango Guy Badjope ayebiango
est-ce que Henri Modogo notawa yebi yango Modogo abosala ngai te est-ce que Nimbumba yebi yango o maître Chalako koloma solo koloma kofi wakenda sango koloma kofi kofi ati lelo nalobi kenga nazali mwana dongo ya ubangi otete mboko mona ngo otete mona ngo mais ngasko la proposer bateau promettre bango j'allais dire que non yambayo dans une émission spéciale pour sango ya maître Chalako batebele ba otuna rayo mais quand promettre bango que non yambo to ça l'émission mo ya kafu omoni de la forêt zambe de la benga de la forêt ba bino mesa benga de la forêt aza patron na ngai mais nga benga patron te azali ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai noko na ngai koko na ngai wana muto na ngaka te promettre to bomba ngo to sola ngo osomona nga na lega télévision na finga te nga na lia loboka mampata président president kelo soma soso bon omoni président nga benga ye président wera alia kana batu sinon ça benga wera po yo bake wera po so ya président ezamisi ça comprendre ka wera il faut comprendre ezali wera